Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez sur votre chaîne Bayoka News Télévision, chaîne à proximité. La population, on a vraiment sur terrain, on appelle ça rabat souci, la population, na ba suggestion, na bango, na ba makambo et dérange à bango, pour na komémango pour l'axarabino, ba ebolanda rabiso, bino ba konzo, bolanda rabiso, pena bino ba bolanda rabiso, libanda yamboka. Déjà aujourd'hui sur terrain, na compte qu'à la banquette, na ba découverte na biso, toi qui vraiment pour nous remettre à l'isolo sur ba makambo et tali hausse de prix. Autobengi, hausse de vivres alimentaires, hausse yababiloko, oyo ça la rapena que nos Congolais le jour au jour alia. Et l'autre est au solana, ba maman ba marchande, poto mekako solana bango, qu'est-ce qui ne va pas na makambo etali, ba bien ba vivre alimentaire o. Mambo etali ba biloko o izo mata le jour au jour na Kinshasa. Bon là muka beaucoup ti prix mususu. Bon yel sous là la lobby boye beaucoup ti prix mususu. Ma maman ba ozo loba, bo ozo pe royoka, peut-être qu'à travers ma suggestion d'interview na bango, bon je na couper ça bango, je pense solution et que ça la paie bien. Et que ça paie d'une part bisopé la presse au sur terrain. Moi valeur na musala auto salariat ko informa rabino pe ya ko laxa rabino ba souci ya ba congolais o baza na plein droit ya vivre malamu na kati ya mboka na bango fotoza na mboka monsieur okendete obele mboka na biso. Je pense que bino ba konzi auto vota rabino bino ba to pe sarabino confiance pour que ko représenter biso bo ça la rappel reconnaissant quand même attends OK tala resika aussi ko balobara le pouvoir du peuple par le peuple. Donc peuple comme tapé Sarah pouvoir wana. Je pense que celui peut chez moi misu na makambo etali bato azo déclarer trop exacto. Tout le fait augmenter, je pense que il va s'appeler marchandise. Taxe le fait augmenter, je pense que on de ça avec que marchandise est augmenté. Donc restez branchés sur votre chaîne. Poto solana bango peto yokokakoye ba qu'est-ce qui ne va pas na makambo etali ma réalité ya biloko ozo mata le jour au jour. C'est là on fera la prix à bilo quoi. Mama lali ni kwa bitu. Oui, déjà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Dans la chaîne d'Abino, Bayoka News Télévision, chaîne vraiment sur terrain, chaîne on appelle ça vraiment à proximité, la population, on appelle ça à souci, na problème de la population auprès d'Abino, Bayola Narabiso, Bayola Narabiso, na Bayola Narabiso à niveau, il y a l'Ibanda déjà l'autre sur terrain, la carte où marché, tout est vraiment ma solo. Plutôt na tobe vraiment ma solo na ba maman par rapport à ma denrée alimentaire par rapport à bilo rotenge matériel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que bazo chapeli na maman ko etali ba parce que maman de ba sala que non to boko maman dem ta ngara dans la famille. Soki ah ba so ma bilo on a pris mon sous côté car je pense que bon quand on a cette pour dans au moins bénéfice il faut attaquer quand on a pris à l'école. Donc je pense que ton méga solana bango pas méga ko expliquer biso ba inconvénient topé ba désavantage et ça la règle que non bilo le to remarquer que non économie Nicolo le bilo on soupe des autres camarades to méga d'abord déjà pour cela mon tout la maman a posé en landé to solana maman pour te beaucoup envoyer ba kamnini ezo les gars vraiment la carte il y a qui ça par rapport il y a
ndenge bosombela na ndenge botika babike ko mati bapie bakasi papa ezosimba te eza kosimba te ezosimba te tozomeka tozokoka te tozosomba biloko cher en plus biso tozosomba awa tozosomba zobetela biso dollar awa eto tochange dollar mais parce que tozosomba biloko pa balibani wana bazobetela biso dollar na 28 inonati oteka ngo combien on récupérer combien mais moi on récupérer ça tozokoka te elio l'essentiel ozotekaka po ekele me na suka oleli mama tozokoka te yaya tozokoka te nayebi te soki bani bakonzi ya mboka bazoyeba makambo bato bazokoka mama nde moto alesaka ndako ekala siko mama siko tokende wana tosuka toza wapi te mama siko nde bozwaka yango bokenda kosomba yango na maboka biso moko bakongole to mpe ezalaka bokenda kosomba pa balibani epa balibani pa balibani bango nde baomatela bango nde moto baomatela et là on est sur côté na ba police oh to pe ba la na libanda par rapport à makambo eta biloko ndenge zo bazela lipo papa wana kutu tosenga toloba amwe kutu ata oya liboso mais oyo penza nde papa tozoboma mabala moi eza te tozongisi bana na classe na ngolu tozovivre na ngolu makambo tokomika na ngolu yoso eboluka te papa pasi elongo na nzambe yango toyokaka toyama te mais soki nzambe te akoka moyen eza te bonjour mwana mbalani par rapport à mamba biloko nezo matela babi bino nde basalaka na biloko emata makasi oponaka bénéfice koma mpe makasi yaya nakuna kanda makasi omoi bilo ebele na mesa nanga po modele nga na pio nga na sombeli yango kuna epo balibani naye kotia na mesa bato bana banga na mbongo te nazoyeba kuta ese na kokanga biloko yango natia na frigo mbongo nango nga na sombeli ese ekobima susu awo papa doki pasi na motema pasi leo makambo nga na moni awa bitulo nga na moni awa mbongo na nga na bimisa te ezongi te nayebi te soki bino bokolia nini soki nazokaka na kapitale yango lokomonda mambongo nateki nakolinga mpe bola ya nzala te nakolongolaka wana papa na ngai baklase bana ya konti fo pesa papa mboka ekufi ya kokufa rame thomson rame na minute rame thomson na 20 plus 75 000 napelaka soki rame moko 75 rame moko bongo combien de pièces 20 plus ebima combien de pièces ebima combien de pièces ezalaka bapièce eyebanaka te sikoyo bame kotekango moko okokisa 75 000 na balongoli su 1 kilo me mbongo emati moye te mwananga bakonzi botela biso likambo oko bozongisa kongo zaire ko bozongisa ngo po boye poto ezaki eloko pamba na kongo zaire tala mopiko 3500 bapesi mama 10 000 ya wenge yebisana aza na bana 8 10 000 francs na bana 8 wana mama wana aza na bango na 10 000 francs mobali na monani kala 10 000 osala nini abanda wapi na posa mopiko 3500 baoli yango ndenge nini misatu kaka boye kaka nde sikoyo asomba ya 3500 babandokata na bana 8 papa toloba oyo papa mibalo ndaka bolango na ye moko oba nef tala na lita esimba te esimba te bozongisa kongo zaire kongo ezonga zaire naye biso tokolaki na baagi wana biso bana sepakatre tosepela malamu na minute oyo ekamba boye papa tokoka ekambo te ekambo mpe tokokango te mbongo kokufa nakokufa mikolo nyonso tubambaka moyo ozala bomoko na mobali no na ndako eza te bongo mobali ozala na mbongo te nga natuli awa mais nayebi te ya solo mwananga mingi alobela te bakonza mboka kotela biso bozongisa kongo zaire poso ezalaki eleo pamba komona mabunde ezaka carton $30 mais na minute carton poso komi $68
Mobutu atiki poisson carton mobile 30 kilos. Comme tu peux 33 kilos. Au poisson on a $30. Mais si tu comme 27 kilos et comme $69. Et pas les Libanais, on a limité, on a transport. Là, on a transport. On a transport, on a un peu de douane, on a un peu de Merci maman. Oui maman, par rapport à Bilo papa, Biloko est baby dans Mboko yo, Biloko yo c'est baby. Mboko est à Rokufa, Mboko est à la Gango Boete. Tozo que na Rokufa, Bilo se bobo ma biso ka toke mbala moko. Kwa modele to tega Biloko na wenze ka twazake. Baba manga Mboko te. Ni sala batata mi sala sila to mama bongi. Biso mama bongi to tega to le sakate ba papa za ndaku. Biso mama ko tega za tena wenze. Musali to sala Mboko. Mboko c'est Koufi. Et là, on va faire la vidéo à Nicolo. Tout le monde est le côté. La Mboko, tout le monde est le côté. Donc, on va prendre deux autres à l'autre, deux autres à thé. Voilà, on va faire le sous-souté. Pas ces habits sur la Mboka. Et pas pour de la biso. Biso. Bakondi, bon, on va la biso. Voilà les camarades de Zalango, ils passent. Babi a taxe ne peut m'attaquer. Il ne peut maman beaucoup le ça fait sous comment ça m'a caché. Ni de madame. Ma taxe c'est madame babi bino ne. Taxe c'est madame qui biso maman de Mathieu de l'euro. C'est besoin de sur Rama Tom de l'euro là. Rama Tom de l'euro là 75 000. Tu vois les messieurs de combien? On va ça va en bon. Merci mère. Suzy, viens au téléphone. Suzy, viens au téléphone. Na moni bambongo ebese ke pano vie ese atika vie de passe na passe na bodo ni nda mike na makamwe marché te donc biloko do mataka te ko mata et espérer de na business ni et comme il fait 24 patani o de suma ngo na carton c'est fait comme 80 005 donc ma mère qui m'a quand comme 80 005 suma ngo
on a loufu boso me konga ana ki oh on a loufu oh ah donc maman est magade surtout masalo que na loufu pe dollar et mati makasi papa et comme na combien et comme na 289 ça veut dire que na basani bénéfice exact na makala pe exact makala de comme 60 sacs il y a 30 000 comme 60 000 65 donc ça ne va pas mal bon ça bénéfice à combien et le temps so au pas de makala n'importe comment tu vas 70 000 francs autant sur des cas bénéfice de 3 000 et bon monde quand tu vas chercher combien oh 5 000 oh 3 000 on a pour 10 000 francs il y a 5 000 les alliés il y a 3 000 il y a 3 000 2 000 5 000 na ba sabon do te ka bon bénéfice exactement ma clique na sabon il y a 16 000 et comme 20 000 19 000 donc so Hollande la bénéfice à savon le cola tam sur 1500 spaghetti 2000 francs bassan tam sur 5 parce que demo ya lo so no bana moyo opele papa opele ka singa na mi fona makira maka indanga ta ko to mona so bo mate bola metala lisuté donc tom tu moto comme le salam mboke epela moto epela moto ko lilo bana ko na ba conduit au dans la émission et puis pona bande ko na biso o bazali banda o batika mboka na biso kala moni ke tu va bien makambo loba na biso ke sala ba mondenge ni loba na o la kosa e pour mandenge pona ba conduit lo ba ki pepe d'abord mais tout mona ngote dollar ekita sur dollar ekiti donc vie sociale les athées ba ki pepe d'abord mais tout mona pepe d'abord ngote pepe ya passe ndé et dans ndé ka ndé dollar ekita po to ma tu ma me avancer de la réussite mais de bonne belle bateau classe la facilité ba tebe gratuit la classe tika papa dans so ko na note ka passe vite nga mo na tanga na générita toute l'année décembre de la compte maintenant de l'or gratuité pour les aider il y a solo 500 ouais. Mère, elle va y jouer en scène. Mais vous pensez, elle va y jouer. Elle va y jouer. Tout partout, j'allais partout, nous sommes dans la vidéo. Il y a un peu de fancy. la télévision.
Oui, donc par rapport à la prix, ça va prix, mais prix les matela. Bibi nous va commerçant d'une part, bibi nous va dire prix. Qu'est-ce qui ne va pas dans la métal? Ah, le matelo on est. Tous sommes malins, besoin d'un net litre à Oligo. Litre à jour. Litre à jour. Tout est comme 7 000. 16 bouteilles. La 25 litres. La 25 litres. Parce que yo sommes 111 000 francs. Mais dans ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. On comprend? Oui, 777 000. 16 bouteilles. Fois 7, ça nous donne pratiquement 112 000. 112 000, au sommet, il y a 111 000 francs. Aux Unis. 1000 francs. Et Simbate, Pouani, et l'eau logo la huile, il est logo la huile, et ça la marala mboka la biso. Mais tala sigo, n'est pas au tekamo. Est-ce que c'est normal? On mboka n'est pas. Les gens sont mati, les gens sont pris moussous, les gens sont pris moussous, lobby pris moussous, lobby kuna pris moussous. Mboka est à la boété. Mboka est à la boété. Comment mboka est à la loi? Mutazo matabilo nenga lingi soit la muki na tongo a chepri na ala muki na tongo a chepri na yo pozo tala osomi na 111 000 francs oteka on na po kende kaka osa musala ezate oya rapo vandaka isi tabido moko osa nini ozwa esili o bani tozo comprendre mboko tozo kende wapi. Est-ce que nous ça la coque na obo et permettra quand même de résoudre les problèmes d'ailleurs que peut être au foot en da pour autant ça va et pour résoudre les ndenge nini ozo za 1000 francs tayomo ozo 1000 francs pour 1000 francs là okotika na ndako combien to yomo kolia oso 1000 francs so kuna chasser osa no lokote 1000 francs et qu'on a chassé et qu'on a chassé au second sommet bidon na soko teke 6000 francs 6000 francs là au juka moi 5000 francs il suffit maman sala boy mais au kofuta même ndako même et ça aux ovans na loka il suffit ka batu bazomona ovans na teka ko et on les qui sala loka on prend et là on y on sait dans ce qu'on a ba konzi pona bi ka ba maman ba bi ba lobby ba lembi mais tu les battais parce que toi ba congolais et là on y on conseille na ba voilà na bino na bato ba libanda peut-être par rapport à la situation bon là le rôle ba boye tu votes ba konzi po ba résoudre des problèmes na biso tu votes ba ngoti po ba s'enrichir ba ke likolo avant de voter ba ngona ba ke na ba ngona ba ke kuna oh te on vote biso to ke kuna to ke changer makabuta ba okoma kuna ba sai nini ba changer na bango ba mozo ba mbongo ba mo corrompre bango nyonso zaki na tse ba sai nini ba fini et ça normalité comment mboko ezo tamba lokola ba konzi ba sate to tamba lokola ba nyama ezalaka te nga za combattant même Félix azarana aza combattant on comprend auti la abundi pour la mboko mais pourquoi siko yemo ka bundi na mboko bantu oyo azo travailler na bango bazo ko résoudre des problèmes bantu te mais il faut na kokita tala mboka nyonso etambola na mileko yo moko tana soki otie tala mboka lokola Congo batambusa yango lokola na qui pasteur te kotambola na dictature au moins qui dictature oyo esalaka bien pe na mboka on comprend et c'est que mboko ozotambusa yango lokola basango basala bango mabe ozotika ndenge wana eza ndenge wana te bameka na kotala na kote la biso ya social bameka na kote la social bato bazosufrir Félix bato balingi yo mais bato bakomo baye yo likolo ya social oyo po soko bomisi moko ya social esili mais social ya bapeuple congolais comme ozomona kuluna ezomata chaque jour po animisa les ate biso tozodébrouiller mais ezosimba kaka te finalement mboka ndenge nini. Et donc, on a en tout cas, merci vraiment pour l'interview. Oui, après l'heure, c'est des plus l'heure. Tu commis pratiquement la soupe à la tranche à bis, qui tranche à découvert. Pourquoi il y a sur le terrain pour te toquer comme console. Là, maman va te kakana, va négo, va te kakana niveau, il y a au marché, il y a le Mumba ici, quand tu as qui vraiment commet ta maman, ma solo, par rapport à ma macam, Italie, aussi a pris. Aussi a pris les hommes le jour au jour. Beaucoup de prix beaucoup de prix. Donc déjà au Kabango, il y a comprendre quelles sont les réalités et ça là que non, prix et maza.
Vraiment, balobi bien, balobi que non, jamais, bah, on a pris au sommet, yango au tegele, non. Bon, le cabo, c'est un niveau matissa. Je pense que c'est ma régularité, ma foi, Italie, dollar, et que ça, la paix que, Bilo européen peut-être, pourquoi pas Ekita. C'est pas Italie, maman, Italie, bah, taxe. Et ça, la paix que non, Bilo Ekita. Déjà, tu as commis pratiquement la soupe à tranche, Abisso, au top, Sarabino, toujours, beau, bien, Abisso, beau, s'abonner, beau, liker, beau, partager. Pourquoi pas, beau, tiens, un commentaire, afin que vous puissiez au courage, ça, là, toujours, Moussala, pour nous satisfaire, Bilo. Donc, comme déjà un souk en numéro en contact, Abisso, Kane, Topé, Sarabino, et ça, plus 243, 97, 0018, 151. Plus 243 97 0018 151 Tokom Nasuka. Merci na baïnion sur la salle Rabiso. Dès que tu as bien Rabiso, n'a pas problème na baïnion pour bien Rabiso pour toute la chaîne à proximité. On attend vraiment le peuple. On a dit ça va problème il y a peuple auprès à Bino Bakonzi. Oh Bolanda Rabiso. Je pense que c'est au pays bandé qu'on a ma maman Rabiso. Occasion quand même il y a quoi ça dollar n'engé bango bazo senga. Je pense qu'ils ont appelé d'une part solution pour na bango. Pe ekozala bien pour na bango en tant que Congolais au bassin à 3 na mboka na bango il y a que vivre normalement na kati mboka na bango pe ya ko vivre la vie moroboui ya malamu na bino ba konzi au Bolanda Rabiso. Je pense que si Gozana ba kiti wana les pour peuple on taper ça une voix wana. Je pense que nebo kenda rappel on vous aura fait quand même occasion rozonga rappel autant la rappel que non ah tout ça pour na peuple. Je pense que c'est beau servir bango et que ça la paix moi bien. Donc déjà to comme il souka par rapport à Bamakamna soto qui a hausse de prix. Comme il a souka, merci na baïno sur la Rabiso. À tout seigneur, tout honneur, maman Adèle Mbouiti, la mémé de Odélia, Gabriela, Talia. Vous avez vraiment ébélé na Rolanda Biso, Zosier Bossé, Penakati à Paris, ONG na Bruxelles, Luana. Salutations à toi, je ne t'oublie pas. Miklet Matoudi, Dina Irène Matoudi, salutations à Bino, vous avez vraiment ébélé na Rolanda Biso. Nakati à chaîne Nabiso, Bayoka News, télévision. Comme il a souka, je te salue déjà, Christian Kone, Nakati à Canada, Wana. Christian Kone, salutations à yo. Je te salue aussi, toi, on t'appelle déjà, je vois Nakati à Paris, na André, Wana, hein. L'ancien designer Tekasala, Nakati à Paris, hein. Tout le monde est déjà à Makamboya qui l'ancien designer Tekasala, na Bossaniote, na Betty Soucete, Cédric Wata. Bon anniversaire à moi, Nabiso, le petit Wata. Merci, Nabino, sur la Rabiso. Et je profite de te saluer, toi, je t'appelle déjà ma consoeur, hein, Charma Dikoukou. Oh, je ne t'oublie pas, salutations à toi. Bosaki, vraiment, est bien dans la Nabiso. Je te salue, toi, on t'appelle déjà, hein, Déborah Bello. Déborah Bello, Dorcas Bello, la PDG de la compagnie d'Orsi de Corps. Je te salue, Bosaki, vraiment, est belé. Toi, je t'appelle Chris Gims, derrière les images, on appelle ça vraiment Maëlena, Maël, Potopesa, Maëlena Kati, Hachem, Nabiso. Bosa, vraiment, est belé, Rolanda Rabiso. Je ne t'oublie pas, toi, on t'appelle l'avocate par excellence. Il y a l'avocate par excellence. Maître, il y a l'avocate par excellence. Maître Davina Otto, Daviker, salutations à toi. Huguette Sope Moutaye, Julie qui t'emballe. Bosa, vraiment, belé, ceux qui te vendent au temps à ton comati lobby. J'ai Matoa là, la passe à mi Matoa là, la cadette. Salutations à yo. Bosa, la vraiment belé, na Rolanda Rabiso, docteur Cisco. Le tigre de la police, la Bossagnoté, l'inspecteur Ambroise Tonadi. Malou Malou. Salutations à toi. Pour s'abonner, pour liker, pour partager. Fais bon chez ma commentaire, na biso de Komina Souka. Na Katia Tranche, na biso. Bye bye, na biso. Ciao.